Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vemdoa dayara, dikifta vemdoa copie on les kamate. Nanenga vrai, nanenga teo boy polémique. Ah moi mai na ba saki mouvement biso aiba na bango ba sui biso to adi évoluer na bango. Na ba tamo boy bika pla to vani makambo ezanga ate. Ezala makambo ebimaka okutu mukile yo kaka ya. Eza solo to alokuta me mukile yo kaka. Vous comprenez? Et ça là que vemdoa mana veki sita banda coopérer. Panzanaki donc na mukuse ba lobaka ki sitazandoki so ba kosila ki était mais o ba on va lobaka yango wana alors ce que tant ba panzani mundura vandi banda biso to ba panzana kana ko panzana ezaki na ba 2003 avant biso to sa liste boy fondation comprendre 2003 ce que vie munduri ayo dai na 2019 si je me trompe pas yango wana ah sikoyo yo déjà bana 2003 na mutuka attendre comment pour la attendre ba comment manya on pourquoi ve mundweri ve ki fita ve gao un temps to fandara bu makambe bima ve po ve mundweri ba bokela ka embaso est-ce que ngai na yambaka ki sita na poser que question yambasu wana ve mundweri azwaka mbaso mais on mbaso ve mundweri azwaka ba bimso ve ki sita mtaloki. Vous allez belé beaucoup de l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui madame la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Merci beaucoup, bonjour, bonsoir, bon note, bon dia, bon tard, ça dépend yangonga bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safarin Zinga Mobala Likuku Mambala Mwindo Mobala sans hydroquinone. Merci beaucoup cher internet na ba internet na ba internet na lela bino fort bino pe bolelanga fort toujours kaka na chez Biso Télévision ya on décharge ya internet na émission na bino ya qui fait quoi nani azosala nini donc cahier de charge ya émission na bino zaka tellement très longue, très vaste. Merci beaucoup. Naba News ezali que le lot ozali mardi, lobby mercredi NTPC ya président Masumu le Brende yalaka yala fumumbanza fumundinga na PCO bambote place ozali et bazana réunion ya artiste comédien nyon surtout na Inter Matongé na 15h. On a préparé les journées internationales et à théâtre le 27 mars. Et ça samedi à semaine on a kuna. Journée internationale à théâtre et kozala na mitendi na mitendi droit de participation ezali $10 consommation et à manger et puis transport na kati ya $10 donc lobby yangonde makambo bako lobela et merci beaucoup na Jonathan Mukadi oyanga Jonathan Mukadi merci beaucoup na maman Chantal Lemade maman Bibi Kiala ungina maman Botela Biso Karibu Bavukidi maman sociale merci beaucoup na Poupette la blonde Motema Junior Wendo na ebi na zui ba suggestion na bino tout na mbale yango ba remarque na bino pour émission na bino en tout cas na yambi yango merci beaucoup na vient nga doyen Mafuta Christophe Mafuta na Paris ya yo yango wana Jonathan Mukadi fongola ngai public ye banazana nani na ba laptop na bino na ba téléphone na bino na ba télévision na bino oui merci beaucoup na zana oyo aye pona kosala droit de réponse et kosala droit de réponse à propos ya makambo ya président Kisita Lobaki tokoyoka ye na mulai ya Bansango. Bonjour papa. Bonjour Ndolanga Safari. La caméra pesa ba fanatique na yo ba mbote ba mona okala to ba monyoka sikoyo ba yeba yo ozali nani osala kanini. Ouais ba fan na mbote na lela bino ya trop. C'est moi papa ngante de Lisboy fondation des phénomènes sobe one man show les spiègles. Ngai
mingi bamona ngaka na maquillage lelo ma to sepelika to teka face yo yebi to sabe monsieur belé na yo osenga ngante bimisa face to boyaka mais to pesi chance bandeko bamona face ouais ngati na kata Alice Boy azali nani non papa ngante Alice Boy fondation na chef à répétition chef à répétition siko papa ngante eloko nini oyo monaki kisita alobaki ya mabe oyo sengi osala droit de réponse non na temps normal mon est en bonne vie makamsu ya mamtoko ko saate excusez Mimi Matsuela moninga ya Alida Mabiala donc papa ngante azali mutu oyo auta pe na Alice Boy oyo ezalaki na 4 présidents président Mundweri président Gaou président Kisita président Isubi alors que ngante pe azali parmi ba membres à l'époque na kati Alice Boy na ba love kila ou ba papi michopone awana Alice Boy ya Sobio donc ba 7e bagarre ba boui na pesi bino ba mbote ba place bozali aïe ba delapé adogo lelo akomi mama pasteur adogo mama pasteur yo ngwana wesko droit de réponse aux années non na fandi kande tokota na chache na net yoki veki stalo be mama ya ave Mundweri na temps normal veki stalo be mama Mundweri te on comprend a rolo bango te kabali solo te ya rolo bango te ti ve Mundweri dayara veki stalo Mundweri copie no le kamate na nenga vrai na nenge te boy polémique te a moi mai na ba saki mouvement biso ai ba na bango ba sui biso to ali ko évoluer na bango na ba tamo boy bi ka pla to vandi makambo ezanga te ezala makambo ebimaka okutu mukile yo kaka ya eza solo to ya lokuta me mukile yo kaka on comprend et ça là que ve Mundweri mana veki sita banda coopérer te ezalaki au juste ezalaki nini poke baba coopérer te ezalaki nini bimisa yango mukile yo noko omoni bilo mususu ezaka sur la tante que to zonga na mambasi ma shit asi on comprend biso zaka na Alice Boy wana kasi siko droit de réponse au pesa yo talaka to fanda na mouvement to ibina biso kuteke bato bakabwana on comprend biso fanda kana to fanda make to abana 4 pères phénomène o azal le président na ngazo za nanga le na ovana le 21 ans phénomène sobi ve Mundweri ve Kisita ve Gaou un temps to fanda ka bu makambe bima ve Mundweri babokela ka embaso est-ce que ngai na yambaka Kisita na poser que question yambasu wana ve Mundweri azwaka mbasu mais on mbasu ve Mundweri azwaka ba bimiso ve Kisita mtaloki parce que biso to yeba na biso te po mutandi mama mulili faut zamtamulili neti ngabo ina confirmer ngote na boya ngo pété donc c'est-à-dire na boya te na ndima pété po na za na précision na ngote ça on comprend nde ya ko sa ke ko quitter avec Kisita quitter liste boyo to zala ki biso tout ezaki wana bon siko na temps normal lelo yo Mundweri azate yo tu na Kisita makama Mundweri pe Kisita lobi alobi on ndé na ndenge yo landaki émission yo muto landaki émission loba te oye po na droit de réponse mambo kasi te na makamsu ndeza wana ezaka ke po tu na mutu ligama mutu foi ba na relation nini mutu ngo bazana ngona yi ngo bazaki na relation obebana bon on comprend ve Kisita so ya matanga ve Mundweri to nini mutu na ye kaka ba na relation so bien te ata ezaki mo bato batei koyo kana koma yende komera ndenga po ebika na mukila lelo umtaka ngauke wandoki et salonde c'est qui s'appelle là une sengote après mutu on comprend que ba kanyo safari buleka ndenga no to sala ba jumo safari bili ba bi ngante mtaloki to ba bi ngante bili ba bi safari mtaloki nakanda so ese otozana ne sengo mala miteni tozwa kaka ndenge babaka keno papa koba mutu abomi le sala ngomba voilà so bilo abongo ebelo ni etika avec koba mtem à cause alors c'est kabou to lo balika mo ya lisala bu mais alo ba on esengote na mtema po ebike muto yo vina ye balatsanga ber parce que vie qui sta ko témoigner par rapport à lui na ndeni mais biso to yebi mambo eleka na katite biso to yebi biso to yebi kaka no Kisita azalaki parmi ba président alors mais yo yebi mambo eleka na kati yo bimisa président ba panzanaki donc na mukuse ba lobaka Kisita zandoki
so bakoselaki ete mais o bango balobaka yango wana. Alors ce que tant bapanzani mundu era avandi banda biso to bapanzana kana ko panzana ezaki na ba 2003 avant biso to sa liste boy fondation. Comprendre 2003 ce que vie mundu eri ayo dai na 2019 si je me trompe pas. Yango wana ah siko yo déjà banda 2003 na mutu ka attendre comment pour batanga ba koma manya on pourquoi peso otile loki sitakita liste boy eza pour na mundu pour na ndenge balatisa ki salite na nzoto. Parce que après mikolo mutango sa dai na ba ezo témoigner o témoigner yango eloka ngana boy ya ko témoigner maka mundu ite. Oh Merci. Merci. Na éviter surtout se comprendre. Ya ko témoigner ngote nga en tant que moi na bango, moi na mundiri, moi na gao, moi na kisita moi phénomène na lobi ke ya ko témoigner ngo te. Ce que nani mutaza mesure ya ko témoigner mambo. Ko témoigner ngo avec gao to phénomène. Pour l'inga na ebisobo. Donc parce que na nenga bien ti ve mundiri adaye ti reste dans bana to longwaka. Ti tana sa vie mundiri sali na vie na ye. Na fermé ba ndao sala bien na bandengi tu na vega okutu lobate mapasa donc muta ko témoigner likambu ya vie ya mutu o ya kufito nini faut ta mutu bazaka na bien parce que tant veut qui a témoigner yo anga témoigner ya nga aoyeb sa yo tant témoigner babanda histoire likamba mutu bon na espace ya 2003 ta bakabwana ti 2004 2005 2010 maramnya mndoyele kana kati ya témoigner o ya yebi mais ya yebi ga oyo nezaki avant 2003 avant 2003 yango nda yebi parce que ezagini kasi lika ndenge bolobaki ne mamamba ya mbasu ye mutabwakela kaka mundu eri mbasu namkusa avie na nga ko témoigner maka mundu eri po ya mbasu wana ezali kambo eseleka mowei babeta sur se ona ete ki akosela nga to na kosela ki ye donc ko témoigner te avie na nga président na nga bango encadrer biso vuma pena ba respect belo yo yebi ata président na nga phénomène so beso yambie une émission façon na yo loba et déranger abatuté sikoyo phénomène sikoyo fondation to loba pe faute pour na batu mengai en tant que moi na bango 4 na uta pa na bango 4 na bika ya ko témoigner ti mbasi ma papa a témoigner sur ti police o moko izati pour moi na batu msuba vana mala parler wata muta témoigner pour na mutu ba o ba histoire mais il ba beba na rabu moi te témoigner j'ai bimi a bien te c'est que yo zolo bango pe na motema pe ya mama be donc yo oui olo bango na na kanda nyonso tout donc pour na nini parce que bino bozaki na kati ya mouvement boyebi mambo donc yo zo boya pourquoi te kanda te na ndenge ya bien bon ce qu'on appelle sur exemple pour zo ngara to kendara exemple mo ezala terre à terre exemple te so la te ngana to kana binemi ata so bato basali te kata neti to yokana mais to yokani ma ndenge to zala ite siko so ngana dai na yo ko témoigner pour ngai mais oui nako o témoigner keni non to zala kaka bien to zala bien ya ko témoigner te nga boya sikoyo phénomène sobi bango na mundu eri bakabu bwana kapwa nini oyo salala gino esobe akeko sala oya ye bino nyonso bolandi phénomène ezala gini pour le yo zaki na kati banda koloba au moins phénomène na temps normal présent un phénomène ti akita liste boy to la surtout akita ngoute pour na mbongo on panga to pona ki mutema mabe alobi ke na sa groupe T babiloko o ngana loba ke via ko témoigner histoire ya ve minorité eza na kati ya makambo ngana o phénomène akité là Fema na mona bien te moi mai moto za ina esika moko bakangai bakanyindo kibo tout kanoto bungisa to la nilongo na so eza bongo to yeba so eza pe bon mais tellement mona ka yepe ba carte ve kista ça yepe ka bien te te ba carte mona mai bondeni c'est ça Fema na kufela ma pe so total mpanyo pe aye OK za mtu pe phénomène ayeba na été so maramna ezaki ya solo to ya lokuta ya nga na bike ya ko témoigner ti mais bango na phénomène ba coopérera bien ba na phénomène coopérera bien au moins phénomène azara vraiment na ndenga bien vers église au milieu du village so kuna machine azara unité centrale ya Lisboy ya Lisboy nyonso ça ranking est-ce que vie gaunde azana na ranking vegaou azana ranking te wana kutu mundele so atende
mais la logique est phénomène sans rancune petit ba vetu donc ya simbia aboyi ko kabwana veta yo za mpandi menga na simbika ka to za la hotel mawana pe phénomène ça moi maya kende te bien te ndo mun pe phénomène ya ko tala comme mama kanga batu bandoki so pe kindoka ngala solo to alukuta te nazo ta ba précaution na ta mpandi alongwa te pona mutema be to po awela eloko na mutu to pona mutu mo ya sombaki eloko ya sombite te on comprend yango wala. Merci beaucoup na Poupette la blonde Christophe Mafuta le doyen hein nazal na fanatique moko na niveau ya bas fleuve na Congo central alandaka émission na biso na ndemoko ya dégâts alala rapongi te so na peso mbote te doge sala ngama mabe hein timba na kiniati timba mwana lemba ya yo yangwana et na bosani te Glodimbilu na Paris hein Glodimbilu na Paris na Lyon ya yo yangwana Mimi Matuela na Lyon na pesi bino bambote Mimi Matuela na Lyon Matuela na Lyon na sala émission na mutu mo pa pesanga ko mwana na boaka Mimi Matuela so place azanzo yo kango na Lyon hein na sala même sikoyo na boaka Mimi Matuela sikoyo désolé nga et ça a bien mais pas ça fa été Lucas aux numéro na suka mère ba matoliste ba oyo ya fara boy na bien sikoyo pourquoi pas tango kisita kei asala PP groupe pourquoi pas phénomène alandaka kisita te pourquoi pas phénomène tango asali ya ye mouvement pourquoi pas abengaka kisita te ke no lokola ngai esobe na longwe pona na yo yaka kasi to sala mouvement to bongsa alongwe pona yete kasi pona souci ya moninga alongwe pona yete mais monika ke culpabilité to zaki lisanga to koma su o bazate te bo c'est que ngala sata moi mpanzi mombo na sans wana kasi pona nini kisita ye abenda ta kisita te ke no moment na mai yaka kisita zo lela azangi machine à coudre kisita machine à coudre zate mais phénomène so bazali via comment tailler oui akoma tailler atongaka yendo apprendre ngai mais Hollanda qui émission ndenge alela mutu ngunga kutu mutu na sengela qui pa ya Mimi Matuela na Poupette la blonde balukele ne fisque ata machine à coudre mais déjà bazo tchela ye et pa ya Cosette ma bia la benga kingai depuis Paris a benga azo tchela ye ngamoko na kitikela omoni tuza ozana bakare ozana mbongo osombele le machine à coudre wana mbongo te wapi to luka wana bakare bula te kato luka papa to luka biso vanda pas phénomène omoni na liste boy fondation biso tout le monde a besoin de leader phénomène akamba ba leader pour moi maréchal ça sans souci kasi te phénomène donc sans souci atikela ye descendant ya ki maréchal phénomène la maréchal yo mona te na liste boy fondation so muto longo saleloti remarquant là le quoi dans cette liste aux apôtres à présent à la place tous aux présidents rendez aux pour y mon président sur la maréchal on comprend ce que sont la longue na ça de loko l'émission sont la longue na ozwana ni batut sont la zui batu koto la witi na tiki banani batut ce que tina ni en longue c'est que na fa la batut aux bango déjà na le bifo wana okomo bwakela samba po ye mutata akenda simba mbate te biso ta bata polémique te wana frère na biso moi na papa amoni ke na kei netika epesi na ngote nazongeli papa na ngai kuna sepela na ya trahira papa na été asa trahison te comprendre et puis kozonga ne voyage na mama Olive kasi te ba lupe mbalisi boit po mona ya pala ya lupe mbati comprendre phénomène tant kei tant amoni ba mama tout tant alobi asala ya yi asa Alice Boy Fondation akoka di soute ko associer ka ko matsu ya leki ya to sa eloko ya biso mbale po de na oya batu 4 amoni makamni leki ata yomo boulangerie 4 personnes to monde ni makamni leki usal su boulangerie na o bengi su mutu musu boko made ta fait qui ko to kenda ka bunda na ferme pe ko to kenda ka bunda na ya fika pe place atikala ki atombola bende la Alice Boy na biso pa vaner lelo Alice Boy o ave mberi to benga Alice Boy original ezaka Alice Boy mais kotala ngo lelo na musika
eza ya olala bato ebele pe balongwe teza olala te mouvement nyonso bato balongwa mouvement tous les mouvements okoyebisanga te keza mouvement moko boye esalama 10 ans saki ya mutu moko alongwa tangela ngai mais mbala moko boye esali bien te donc c'est que vie gaou azokoka makambo te mais vie gaou olanda ngai na koluka yo to bia kobeta masolo ndenge nini après liwa ya vie mundweri ba départ esalemi na ndemo sakana te maintenant vie mundweri pe azaki envie ba départ pe ezaki ba départ ezaki koyebisanga te ke Lisboy on a bato komolonga ata ve gawa tikali ba ve gawa na ba ve gawa ba koko donc oyo ba yedi boulot on comprend kolanda te no muna ya ma vandi boy ve gawa oyo ka ma ve gawa sila te ba o ba longwe na ba longwe ka po monda ar ba te ba longwaka po na oto episode tangela ka groupe mo esa eta 5 ans mutu mo ta longwe groupe sans souci Piero Azar Serge Azar alors non bazar bango nyonso bazar na kata ya groupe sans souci bazar na kati bazar soki balongwa na groupe sans souci yonde yebisa public ke no bazar na bien omona ka isundo ta omona ke mingi kasi me bazar na kati ya groupe bazar na kati ya groupe c'est bon Piero Azali Flore Azali Omar Azali parenthèse apoto bana so la Marmalis boy école nepsu to kanga police boy Anima talanga non je frème omone bana wengende ba fier bana wengende ba fier wenge El Paris wenge BCBG wenge maison mère clan wenge ndenge biso list boy pendeza o list boy avec mundweri ya pauvre mundweri original list boy fondation ba list boy union to zala clan na biso list boy ya kike di pesa list boy kike da na list boy o boy ande ba chanza histoire te moi un phénomène moi un phénomène te phénomène tata biso phénomène ouais ye tata ni mundweri ba tata na biso ba bimba boti biso 4 tant phénomène gaou mundweri so bekisita o boy tata ndi merci ba mo ke dikuti nda so alandi miso ayibike na oloba mama solo moi net o tata moi kamde moi na boy tata ndi abima mo ku akoi rien ya baluki ntabanga na olia ba gilette nganta olia ba gilette ko to ba kikedi ba balka bantaba petit en quiconque ba ko to mona beti ba fununga siko yo ebisanga nde Longine Luzayadio na pesi directeur Yves Amala le couloir Bambote Belé directeur et Alice Boy Fondation il y a président Phénomène Esobe na pesi Mbote Place Azali et na moni déjà na simakuna ba mo tchanga déjà misapi boye donc monsieur comme naturel na combien de minutes Jonathan Moukadi bon est-ce que le président Esobe yem tatikala na comme trio pour na minute yo Lisboy o ezana moto o ezana gaz ezaya Phénomène Esobe est-ce que beaucoup kakape ko zwata likanti ya ko tala bandeko na bino bana na bino baleki na bino oyo yaya na bino papa na bino atikela bino président Roger Vika mais to za contact na bandeko na biso to za ve piton to za la ba papa mfuka to za la non bana biologique mère Yvette mère Yvette tout le monde nga personnellement na mona mère Yvette prévenir na kota WhatsApp siko mona message ba voice ni to ça na siko na mère Yvette na apprendre que mona moko ba uti opérer parmi bana bisukuna to solo la na ko bango ya sentimenté so tenga o tietembe na tia wa to tie téléphone moni ba public a pay voice ni to solo la mère to za contact tala o moni kapo bato babulondie monde art ezaka monde moi bato moi ba ingrand bato moi ba sondeni na yoka mawale loti na mona ba makambe belende eleka biso to na ba père na biso wana ezaki ma famille to ya mabana biso tuna ba kedi to aki bana make ba papa nde bato ba bokola bino mais démon oya ya sala ke ba panzala do démon nde mafunza bateme na démon na amo ata porte lola te asuka ka pa satan. Mais au moins arrêté qui kokabwana ya mundweri na défunt Wabelo ko la paix ya Alice Boy ngwana papa yozo ko tsaka makambe belo lingaka na loba ko la Alice Boy ndeni Wabelo d'ailleurs artiste était
Azaki artiste était mais Azaki mécène, Achaki ba batterie n'est pas en marche. Atia batterie en marche. Siko ngolo bagay yetan aza soutenir mundo ni mundo akoi. Mundo itive mundo eri. Akinde okoma na niveau liwa daika na scène pe a groupe ne na yo kata mundo ala mutu ça jeté avika. Tout le bama vérité mutu donc ok, merci beaucoup. Tokomi na koshite na suka émission. Papa ngati oko pesa président Kisita Babambo te place azali. Oko pesa ba maman ba tata oyo yo komi na album oyo. Waka kasi opesi na numéro de téléphone tout ça ndeni batu pe bako contacter. Ouais. Numéro na téléphone ezali plus 243 90 318 77 10. Ouais, numéro na WhatsApp. Plus 243 90 318 77 10. Il y a réseau mususu on a celle la publicité tant mutaroyo ka ibareza yango plus 243 89 67 27 266 plus 243 89 67 27 266 ba mbote nanga na opesa na bana poto venanga diski du soleil ndiwa yo ba bengaka yo notre numéro 1 aza joueur oyo abanda mambasap na ba joueur tout ya RDC yemta pesa bango elengi ba koma na mambasap ayebana te di soleil ndiwa ayebana te Belgique oyebi tout le monde na boire ayeboy ayape abeta pe na vita donc abeta na vita lagi abilima abeta na vita donc aza tokei papa palola ki wana na koti na Lei Moussa mobala mama présidente Doudou Moulanga ya bino yango wana na France na bo sanité Evelyne full option wani Evelyne full option ya yo yango wana mère webi so tsepa di ve diskindiwa et Komarar Evelyne full option sans oublier mutunangai mutavien ngai mutunangai Yves Bazamba ya yo ngwana mwana poto jogo pekaka na bo sanité na bakotoka ya nord mutunanga Mathieu na Londres papa Mathieu ya yo ngwana Mathieu ba ebele mais Mathieu na ngai mo ayebi sona zongi bakoto yo na ye na moi c'est azanga te poate yo mto yebai biso to yebi merwana musique Fanny Mbemba la reine des dollars Santa Maria Likolo azanga ne mona poto te Fanny Mbemba ngo te est-ce que pour mutu abwa kama minga fada moi poto tunika question est-ce que ngai ngana kazaza zala tuno question mo po yo mo lukan so mutazaka ake poto ayi aza mwana wapi toke kaka papa aza mwana wapi toke kaka toke ouais Fanny Mbemba la reine des dollars Santa Maria mère nanga mtalekio azate Likolo sans oublier Alpha Gambela Alpha Yaba Gambela ngana wabengo mama di mama yomoko yebi Alpha Gambela na pesi mbote sans oublier mère nangai Carmel Elville place aux Ali na pio mbote baza etika biso misato Carmel Elville yo place aux mère nanga Carmel Elville na pesi mbote mama di mama lisus Pamela Mvuzi Chimanga Bobila Pamela Mvuzi Chimanga Bobila Bobila dawa donc merci beaucoup oh papa o monisiko yo boka eba tino ngala boka te en tout cas boka tate na bo sanité archi waso na bo sani ba architecte ya mi balé na sali sum archi Géritansia Archi Junior Tumwaka na pesio mbote wa architecte na sa tembe Géritansia Junior Tumwaka na pesi bino mbote
Nabo santé bébé nanga Miradi. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Bomoni album, omoni album ndenge eleki album donc eleki Moulayi. Safari. Nanga bosana mutumo boy sona bosanier na ba faux esprit. Tewa mamutasuka. Sona bosanier na faux esprit. Donc voilà vraiment pour na koleka na simana ye ata mingi te tozande tozali ata ya mukie kaka. Président a un phénomène sobé, où tout montre les spiègles. Donc, si manaye, nous avons dit que nous avons ma papa. 21 ans, directeur il va mal le couloir, merci, merci beaucoup. 21 ans, non, président Ladi Nzongo et Sobé. Et depuis 2000, il est là, en tout cas, Baba Zutembele. Na pesimbo te pa ya Claude Mampasi Nangola. Na pesimbo te pa ya Nick Ntiala, Keren Ntiala, Joël Ntiala, famille Ntiala. Binoni surtout na pesimbo te soki soyez te tokomona na mbalasima. S'abonnez-vous massivement na émission de Bino ya qui fait quoi na chaîne na Bino ya Chebiso Télévision. Contactez-nous tout le temps. Ernest Tour na numéro Oyo. Plus 243, 85, 87, 86, 496, 85, 87, 26, 496. Président JP Massamba. On a passé au Bambo de place aux alliés. Donc, ceux qui y soient été Tokomonana. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est Chebiso TV. Oui, madame, on a mis ça na bino réponse à nos questions. Yande kona bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.